Bana Dallas nyonso toyoki bongo message dans un direct ya aéroport awa na oko ya Dallas kala mingi te toyoki bongo infiltré moko aza na Dallas wana nazosenga na bino tu ba oyo bo landaka mot d'ordre bokende ba conférence wana te tolingaki toyeba eske mutu oyo bavota ye te to mutu oyo aza na un mot à dire te par rapport à population congolaise ya Dallas. Est-ce que baza na niveau ya complicité à organiser ba élection et organiser ba conférence yena ndeko Eliezer Eliezer na tout mutu na oyo Eliezer ozala journaliste tous à la politicien tous à la nani parce que tout le monde a okomi kosala di trop Eliezer Congo eza na posa ya batu oyo bazo aider Congo pona évoluer loa ba biso ba oyo to uti ba mission diplomatique to zongi to ke osala masolo po Congo évoluer kasi yo musala na yo ko yaka kaka na ba koboma mboka kosala ba biloko lokuta ba biloko moko beza na sens te yango na osenga bana Dallas tout ko banda Irving ULS Bedford bana Dallas tout bo assister na conférence de presse wana te okendeke kini o ayebi akendeke kini a assister na conférence de presse wana te parce que bilongi na bino ekokende kokota ba place mosusu okomona bokita mboka ekomi lio na complication donc bino tout bana Dallas ba oyo boyebi ke bolandaka debout Dallas ba oyo boyebi ke boyokelaka nga bokende conférence ya Eliezer wana te Eliezer a mutu moko aza na objectif moko te ya kobongisa mboka Eliezer eza ye te nde mutu akochanger situation politique na mboka na biso situation politique na biso etali kaka biso bakongole biso moko na batu oyo bazokamba biso. Ce n'est pas lui qui va venir changer aza na eloko moko argument moko te Eliezer akoki kopesa mpona Congo wana na yo mpe soi-disant président ya Fioto soi-disant président ya Limbondo soi-disant président ya Fufa Koteba président ya Lokuta kala mingi te tala bilan zéro nayebisaki yo aussi longtemps lingala facile eza na Dallas awa okosalaka mosala moko te okendeke mpe liboso te yango tomoni mande esili eloko moko ya malongo osali te bilan zéro donc soki omeki lisusu kopostule seki oza mutu makasi oyokaka te soki omeki kopostule lisusu seki oza kaka mutu moko boya baloyenge donc naosenga na yo odémissionner na malembe avant que banda kotumba yo lisusu parce que bilan na yo eza négatif bilan na yo eza zéro osali eloko moko te ya malonga jusque là donc Dallas toza na besoin ya batu oyo bakoya kochanger masolo bato ya solo toza na besoin bato oyo lati cravate ozoyoka bafrançais moko français mpe ya kotengama bande moko mpe bafaute donc mutu moko bozoloba oyo balobaka perte ya mémoire mutu moko aza na perte ya mémoire azosalela bino badéclaration na batv badéclaration na baréseaux sociaux donc omonaki mamba oloba ayebi te maîtrise rien continue kaka kofinga mokonzi ya mboka nde omanda yo continue olembi kikombata continue kikombata nti suka kikombata mpe futaka tika mpe biso baoyo tosalamaka mosusu tosalamaka mosusu bana Dallas mutu moko tatya lokolo na ye na place wana soki oyebi okitaka kini soki oyebi ki oza kongole ya solo kokende koyoka makambo ya baaventurier mibale wana te soi-disant Eliezer na soi-disant Moteki Nguba président Moteki Nguba président ya Fufu ya Piodi donc bokende te eza bongo debout Dallas mutu elobi yango kala mingi te naozonga mabele na kosalela bino reportage en direct à Dallas wana toza toujours na ba reportage makambo mosusu ba secret politique oyo toyaki kosala merci à trop bolanda bongo mot d'ordre oyo mutu akende conférence de presse wana te oyo Eliezer azosala Eliezer continue kolia bambongo ya baopposant ndenge ozolia sala tv ya lokuta ndenge misana kosala eloko moko to koloba ya malonga tomonaki partout bisika kokende kosala baconférence de presse eloko ya malonga kosala te omoi te Daniel Safa alembi Daniel Safa si alembi otikali yo moko okoteba